C'est à moi. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Sacerdoce et Rataraté Nakati et à chaîne Abino La Voix du Peuple, une émission où Tomesana Koyambela Bino, le prophète Père Condé, Israël Condé, Awa Tobetara Mimi Masolo Etali spiritualité, Masolo Etali avancement, il y a Bavi Nabiso dans tous les aspects, sur le plan physique, spirituel et mental, mais mingi ma vie est dans la spiritualité pour tout le monde, la manifestation en physique. Et ce que peut tous avoir des questions, moi, je suis lié tout autour de la spiritualité. Tu auras awa, na sacerdoce et rataraté, et puis tu auras besoin réponse à différentes questions na biso. Ni sans ignorer que l'actualité Internet na biso, oyo tous avoir mikolo, na oyo tali ba fait des sociétés, ils allaient bon ya moi na biso, oyo bazongi sangi na Kinshasa awa, na kombo ya Stéphanie oyo azaki na Kinshasa awa, papa na ye Dani azabon na Canada. 7 ans après naissance ya moi na papa azwaki décision ya ko bengisa mwana na ye na niveau ya Canada et papa Dani aza marié na maman Niclette papa na kuna basi baboti bana na bango kuna mi balo misa aussi j'ai une bonne mémoire et papa Dani abotaki Stéphanie na moi si mususu awa na Kinshasa et alandai ba démarche pour ba déclarer mwana pour moi na rejoindre nzamba sungaki mwana zui résidence na ye a voyager le 8 mars arrivé na niveau ya Canada wana ndenge totalaki ba vidéo que moi na azo confessé que azandoki mais na kotala vidéo wana en tout cas tomeki un peu ko sala banalise to moni que moi na wana bandeko lo makamu mingi o ezaki na sens te non to mona te ndoki abima na 5h poisonga na 12h na 0h na ebité wana ko musala ndenge nzoto to nini et puis quand l'enfant parlait on sent vraiment c'est comme si que Aza un peu forcé de bazo lobisé na makasi mais tant au moins on va comme na Kinshasa awa et selon ba témoignage mais c'est pas blois ali oncle ya mobali a lobisi so que moi na confessé qui sous que Aza mutamisa la mabe na monsieur ba oncle na ye wana biso tozala quitté et mais nga na comprendre ki bango ti l'église mosala nzambe moko alobi que il faut bassembler la mona mingi to tuni même question azando kito il faut bassembler ote bazo bundisa trop et par rapport à la conclusion en tout cas polémiqueeza makasi ozo yebate est-ce que moi nazando kito moi naza ndokité to megape ko zo réponse mususu a étant que tous en prophète a connaissant la situation ko yebisa biso état spirituel à moi et puis na émission auto yeba parce que ba kao yo comme vraiment fréquent OK ba parents bazo zongisa ba bon na Kinshasa awa parce que azandoki et puis on aurait remarqué et autres alara bana mibali c'est-à-dire que mobala bota mwana mona Kinshasa atika sera bengisi mwana moi so bazana na ndako comme si mwana directement ndoki auto mwana ya ndeko mobali ne to mona ki kaya ba jimé to mona ba kaya belé auto sali kaya bano yo ba te ko refile ba na Saint-Étienne même cas pour na Kindoki et quand mususu na yambaki ya mwana yo bazongi na 14 ans même cas pour na Kindoki na moni que comme si j'ai mo photo beta tangwa parce que c'est comme si bana ba comme victime ya sorcellerie alors que baza innocent to ngato ye balelo nini ba para ba sengi ko ça soki beaucoup tena likamona que moi na misala mabe solution ya makasi za raison sa mwana Kinshasa to ezanini yango to solo la lelo na prophète Père Condé bonjour. Bonjour mon frère Vincent. D'abord un mot na ba nzambe nyonso to la biso. Ouais, nzamba pambola bino nyonso partout bisika bozali bibebi chaque chose a son temps. Aux qui pétant Hollanda théâtre, aux qui pétant Hollanda kilo mususu, aux qui pétant mais que Dieu soit loué tant qu'on peut savoir sur matin muke na sacerdoce ratate aux connaissance. C'est pour ça na saluer bino nyonso partout bisika bozali et na vos santé vous saluer en particulier bino au Hollanda qui na émission te koleka vraiment merci que Dieu vous bénisse au tinde ba message belé par rapport à émission te leka nzamba pambola bino akanisa bino lisusu place bozali merci ma Vincent. Sacerdoce rataraté balobi code prophétique. Ouais, code prophétique vraiment zamakasi mon frère Vincent yamakasi. Donc comme un moment mon konga na ba qu'il faut dans la voix du peuple to arranger faut tout crier ta partie tout coup ba témoignage to ba délivrance sur ces salama vraiment to lobelango parce que makambo belé par rapport à code prophétique tout makambo ezo salama et belé bato bazo bika bazo kangolama parce que to comme un moment moko oyo technologie est comme tellement avancée. Monde Android, nous comme une vitesse. Alors pourquoi maintenant spiritualité faut quitter?
Alors surtout comprendre maintenant et comme il offre spiritualité et matamakasi. Parce que ce que spiritualité mati makasi, to convaincre force nyonso au diable azo matisa na rapidité. Parce que ndeka bomoni mamni so komi na rapidité, mutako longwa komiawa alongwa ye awa na minute azo déplacer ba pays tout na facilité. Même chose dans le monde éternel peut comme ça makambo na vitesse. Et pourquoi pas maintenant monde spirituel? Il y a c'est le temps de comprendre. C'est pour ça qu'on a besoin d'un code prophétique, message oyo nzamba lobela ki ba ange ba annoncer batu ya solo. Même ata Sodome et Gomorrhe pour kufa. Nzamba tindi ba ange na kata ndaku ya Lot. Donc belé salamaka. Même Jésus abotami à quelque part. Ba ange ba ke koluka ba berger. Donc j'ai compris maintenant que le message à ange n'attend où ils ont un domaine de spiritualité très élevé au bas tout Hollande a droit à vivre miracle et délivrance na bango total au nom de Jésus. Voilà, chers amis téléspectateurs, le numéro du prophète est affiché au bas de l'écran. Prophète Condé, donc Bobengaye pour nous établir le code prophétique dans le ministère. Il y a un, je pense que prochainement lolo normalement tu as tout le bélangon, mais comme tu as un sujet d'actualité, le Seigneur a besoin de le bélangon. Mais prophète, personnellement, selon l'analyse d'anga, na mono dirait ba na belé ba comme ba victime. Il y a autant de ça va poche, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tous les noms que tu yebi ba apôtre et tout ça. C'est-à-dire que si j'ai la sorcellerie, on dirait est comme plus mensonge pour que ton dit ça ba poche ba prophète. N'a pas pasteur, c'est comme si. N'a été impressionné les amis. Merci mon frère Vincent. Pour nanga, mon temps le déjà sujet au makamba sorcellerie et toucher mon thème nanga makasi. Na zone di maki à travers cette émission, ba famille belé na monde ba obika. Koko c'est la non mwana wazando kité ndoki déjà za problème. Problème ya ko mona mutu na kindoki. Yebaka yango surtout tozo na kaya bana parce que tu évoquais likambo bana likambo bana tant tozo kotisa bongo tozo bebisa esprit ya mwana wana pe tozo la confiance ya ba parents vers l'enfant et mwana ye moko azokoma na olenge mususu. Et moi j'ai compris même lelo na domaine oyo makambo sorcellerie vraiment l'information na yo ngana zula no ba problème ebele kala parce que surtout toté na ba marché à l'époque toté na ba wenze toté ya alors makambo bana bakindoki belé mu bana be ba ko ba shege bana belé bazana ba bengana bango patangu va un groupe de prière comme un makasi parce qu'en on doit reconnaître que phénomène sorcellerie va un groupe de réveil né mimi biso oui tant groupe de prière parce que mon ka moi mo pétano ça la geste moko boy akanga imi ça peut be moi na sandoki tant na so prière so vous tenge bo bengana alors ba ina facilita ko ndima bazui moi na penda ba bengani alors biso toté na ba marché tozoté ya partout ozo senti moi na oya vers yo abi mosali ya nzambe nazala ndoki te mais na ndima po ba repassa kanga na ndima po ba beta kanga donc na ndima ka kinandoki ngate mtu naliaka mama wana mais ba betanga ba memanga quelque part ba melisanga maya mungwa maya suka tout maya ndenge nini et poussé papa torture wana et ça que mta accepter kazandoki lelo mon frère Vincent ba via bane beleza ko beba. L'Europe n'en parle même pas parce que l'Europe les minutes ont makasi parce que bah tu belé ba bengi si ban belé par compassion atali mamaleki ah na benga pe bana ya na ngai ata ya na ye potote mais na fanda na ndako na bango boso bana basela ba mikanda ba mata bana ba mati sobo ke kutana kaka na prophète moto pasteur moko tu étais so Mélanie so va d'être keba mikolo blocage ekoti moi non ta cheki ndoki sobo yebisanga yo to bengi si mwana ana joueur au foot les minerva les allez souter joueur au boko les allez souter ceux qui passaient à Monique Ndoki au bongo alors parce que Bible le sou nzamba révélé na mutu il faut nzamba pe ça peut mutu ana pouvoir ya kolongola et loko ya révélé c'est très important yo au qualifier moi na Ndoki tant qu'on a le cambo ça la talon ne dit rien donc c'est ça la seule solution tant qu'on a loko ko ça la té par rapport mutu alors maman na Ndoki mais ngana moni Vincent ma papa moko na niveau Belgique abengisi mama wa botiye mama si akoli atali mama anyoko maponanga mama asala nyoso ponanga abengisi mama na komi na Belgique mama na ebiki ndokiti comme seleka une semaine moi na kuaki na piscine akufa ki pété mabimaki babimisa ki déjà na rapité ba popé moi na bikaki akufa été malamo prophète moi na ndako wana
muta memi makambo nyonso yo eza mama Hélène. Mama Hélène, oui. Mama Hélène ta memi makambo o nyonso. Mama na sia koli ya mukolo. Esengo ya mwana na mobali afana na ndako siku mwasi ya comment je peux dire mwana na ye. Nde bantabenga ki prophète. Monde tolo na minute yo mama na zonga kini. Mama na zonga kini. Et pourtant moi na bengisa ki mama po avandani na poto azane kuna mena minute yo kumili bale kufa. Moi si alobi entre nga to yo. Et créer problème to kenembile ko ya ba problème e comment to ça la divorce. Papa a talika kapwa de citation azongisi mama na kini. Tala ba citation bongo. Et mama na nipendo kiti. Mama na zando kite poto yambaki mama na. Mama na bi papa na zwiki ndo kyango wapi. Na ibi ne ba pumbwa te, na ibi te salaka nde e uti wapi. Nga na moni poto na moni senga mwana nga mobali. Anyo koma po na ngai. Lelo na komi ndo papa moi so abali. Parole de Dieu et ici sur Jésus-Christ là-bas qui il est le berger, c'est-à-dire que biso depuis que bétant que berger, biso bino basala nzambe, il faut que ça. Mais on a remarqué que c'est comme si les lots ba prophète, ba pasteur, ba tubélé, basala nzambe mi les lots comme wana comme objet pour panza ba famille parce que les lots à cause ya na habité, vous le ça dit ba bazo sala ngo du sous-souté donc musala nzambe comme sala masouté pour na sauver ba âme mais comme pour na détruire ba âme quelque part tout le ba bongo. Mais mon frère Vincent, parce que problème à sorcellerie et ça problème d'abord sorcellerie et question il y a une question pour un prophète est-ce que sorcellerie ça existe d'abord? Oui, sorcellerie existe. Voilà. Existe parce que sorcellerie est alliée art. Mon coup ça va le niveau âme. Va faire sortir ça corps intérieur. Corps intérieur sur bandi ko bima. Et bandi ko kota en connexion na ba esprit mususu. Donc un sorcier akola na mbetu lokola mutu nyonso. Mais son âme est bimi. Et koko ça la voyage place nyonso elingi. Pays nyonso pe koko kende. Et qu'il peut et sali be fait na yango ndenge koko sala après un certain moment et ko zonga yango. Et ça force moko bo vanda na batu et ko ça et ça la mena bongo. Donc c'est ça. Et sorcellerie et pesamaka minga kana eloko kolia. Tout par rapport sexuel. Donc sorcellerie. Parce que pesa un peu dans rapport sexuel. Oui oui. Sorcellerie zo na rapport sexuel. Sorcellerie eza koya na biloko kolia. Oui, Ezali, il y a un frère qui a témoigné sur le canal qui n'est pas ni. Il y a un frère qui est parti à l'Iboum. Donc il est parti à l'Iboum, Ezali. Tant qu'il y a Zakulia, Azoli sapé. Azobima, Azobima. Parce que Bible le dit, tant que moi, à Ningana qui n'a l'Iboum, il y a Elisabeth. Yoke lomo kati nangai. Donc déjà, tant moi, na 6 mois, 5 mois, na kati à l'Iboum, bah il fait. Surnaturel et salamaka parce que moi na zo bouche siko pona nini biso na Congo ba sorcier salaka bana mike ba koko na ba mama bokilo non la mona te mona jeune mo bena 30 ans 25 ans jeune bo tendo ki te zarara bana mike ba koko ya mibali to ba mama bokilo est-ce que vraiment ezara na fondement qui est arapena barabandoki donc ça dit sorcellerie ça répond à trois catégories wana tonner parce que tu remarques ils ala rara bana mikie ba koko na ba mama bokilo enfin c'est là on a connu sur vérité la minute il faut faire attention parce que sorcellerie nan ninge kalezala ki na lelo nzamba sali biso makasi na moi ngolu ya domaine ba délivrance makambo wana tozui makambo wana ba délivrance mingi sorcellerie lelo qui parle suite un sorcier en mbongo bela wala ta veste normale abimaka. Vous avez une difficulté, le baké mouton andoki. Vous avez une difficulté. Car les alais qui font ça la salité. Moi, on a la salité. Keba, kindoki. Rien. Non. Quand il y a une jeune sœur, sermon normal, tu es culte. Il y a métis. Mon frère, qu'il te s'il. Bah, tout à penser ça en aboki. Ah, il faut nous soulever un prophète. Bah, pour trouver le prophète à travers trop qui t'est dans un rendez-vous. Nda yibisinga bi papa. Bonde la pour nangai. Na comme na posa na tika kindoki na iso na ningani na kiti na tune pardon ma sœur lobi nini alors on a posa tika kindoki umeli na bomi petro so ngai na buta mwana moko na likelembe senga ki yanga pe fuba bomo mais ngai na boyi mwana akende mais si to liaki déjà oya ndeko na mususu obité solo normal so so talayi eza de l'autre côté ndeto ndoka ntsakala ndoki fois le longima be ndoki faut tambola ka salité non une sœur normale
to bandi délivrance en Ndekouana. Le jour à se confesser, donc mobali bien sûr linga moi sur mon bango mais non c'est pas possible. Mais surtout avec Indo qui fait la bana moi salité. Moi de bio critère bana moi mike. Pe bana mike to kanga mi bando ki zala oka bafana na ki senso kuna. Non on a raté go na gombe. Moi la ministre mo bakanga Indo. Voilà, afana na ki senso kuna, bien afana na malueka kuna, ndakumwa pasi, mwana nazo bima makolo ya kubeba na mayanzi, tango teli Jésus, mwana sandoki. Oui. Hôtel Mwana Ando. Diagnostic va passer. Ouais. Mais si on a loupio, on a loupio, on a école belge. Question que on a tout na. C'est les raisons rapport na banoir. Mindele kindoki la raté. Non, mindele bana kindoki. Kindoki zali. Mais neni te arabe. C'est quoi? Vraiment faut pas tomber dans la connaissance sur sorcellerie. Na qu'est-ce qu'on a loupio? Bana ba obima. Voiture était les mi yo mwana bango. Venez, bana ba batira mutuka. Normal. Donc, pour trouver parmi bana wana ba anglais ou français, kindokizati. Vous comprenez? Ba normal. OK, quelque part, papa na mbongo belé mituka partout. On dit maté que ngazana ba cause appelle pour la sorcellerie. Or le kuta la sorcellerie est un domaine il y a destruction et ça ka domaine il y a ka art moko intérieur. Et Zalaranakati Yamutu. Ce qui est Vandikati Yamutu, comment il faut porter destruction. Parce que notre peuple, ça met enseignement comment vaincre la sorcellerie. Parce que sorcellerie, ça existe. Avant que tu aies la pratique, mais il faut que la sorcellerie existe. Parce que sorcellerie, et ça a art destruction. Et zongi sakamoto tina suka ya vinai. Sorcellerie, c'est côté na katia couple. Sorcellerie costine kati ndako. La seule chose qu'on remarque est qu'il y a biloko. Yango za moko ya biloko wa raisonner gabi est-ce que sorcellerie et koko za la pepa banana bakondi. Est-ce que sorcellerie za na bano mindele ba olanda biso bazala bui. Parce que sorcellerie ce qui est koti jamais qu'on même une élévation. Impossible. Sorcellerie et même toujours na destruction. Parce que mutu pas na facilité ko yeba que relation wa komi na ngoza na sorcellerie na kati. Frère abatafane normal pas ayo linga jeune sœur moko banda kaka linga kaka mwana mwasi wana banda linga kaka mwana mwasi wana mon frère Vincent misala pe kufi misala kufi penta ke misala kufi nyonso ya ye kufi okumo bunda bosite ata ape na poto abunda na bosimbite abunda na bo keba état d'âme ya muto na pesa bienti moi ça qui n'est pas na mbongo belé mais a souhaité à ça la vie ne malamu na mobali tel. Banda lingana mobali wana nyon soyez baby mukolo yolandela très bien vous allez comprendre que sorcellerie peut evandi na kati mais soupe moi na taza normal me comprendre na ba maladie moko côté la rabatu ba maladie moko kuma compliqué frère Vincent ba maladie moko et si ça rambon na famille mais où est banda qui bouille to futi mbongo belé pas médecin et si la raté mais où est comment qui bouille to salibo et si la raté ce sont des choses où toi la facilité on comprend que sorcellerie côté. Et ce qui peut moi na zui sorcellerie ba comme na curiosité moko tira rondimate au centime ta comme na éveil moko o ezalaka na vie naï. C'est très facile de comprendre biloko na ndezala. Donc la sorcellerie existe. Donc la répondre à la question on peut bato ba Hollande la sorcellerie existe. Na zui occasion ça la délivrance et belé mon frère sorcellerie existe. Sorcellerie sur côté na ndako atabu ala ki na ba millions pour kweya. Sur le prophète, oui, la sorcellerie existe. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est-à-dire, Bassal Nzambe, sur la famille, il y a des blocages, il y a des choses qui ne vont pas, maladie, piaka, blocage, misalezate, pauvreté. La question que je me pose, c'est-à-dire, ils ont un problème sur ce que ça faut ils ont la sorcellerie. Question normalement c'est-à-dire so ou bien ici musala nzamba yena ndako na bino parce que vous avez un problème au songolo par là en tout cas diagnostic déjà déjà préliminaire oui déjà que c'est la sorcellerie et c'est la raison pour laquelle moi pousse à tout c'est comme si que bino bah ça nzamba plus pour l'intérêt na bino oui déjà bon comme qui déjà c'est ni maman là donc comme une manipulation mon robot. Voilà, c'est très important. C'est-à-dire à quel niveau où tu vas comprendre que OESA sous société mais comme il a plus na profit à prophète tout ya musala nzamba. Voilà. Na kota place sur la Vincent c'est très important. Sorcellerie comme tu dis ça on est sorcellerie biso na Congo en Afrique. Bon tout ça na Congo pas pays mususu l'été est bien ôté. L'été est habité. Donc ce qu'on le bika que moi na zandoki moi na yoki au bibongo soit porto plainte faut bakangao. Parce que on a la preuve on a la preuve mon koto ko yebise ke ezapouille ezalate beaucoup ko remarquer tout ezo salama
ah botali banana boye makambo eza boye mais eza na preuve mon côté mais en plus sentiment pe jouaka mutakei au monde on peut c'est exemple que na famille mo beaucoup type que non blocage peut senti que armoire ekufaki biloko bébé baki TV ça la société papa musala balongola papa musala balongola tant que kotobi vraiment nanda ko sorcellerie zali parce que sobi nanda ko yoka ko plateau kende po ba on peut pas avoir connaissance vraiment nanda ko sorcellerie zali so comme sorcellerie fanda na outillage te na instrument mo te c'est y a pas mutu la qui sabi so mutonga na sorcellerie parce que muto pas na sorcellerie mais par contre doit être d'accord non victime de ce que ma bana mike tout le monde a maman bokilo so ba no vana mko et puis maman bokilo maman parce que babilo ko wana ezali so tokolo ba ebomi mabala ebomi ba famille mais ngana okumisa nzambe na émission yo elingi ezongisa batu na kimia parce que plus dans ce monde exact nous ezongisa kimia. Mes frères et sœurs, nous avons à Vincent. Donc, le problème, c'est maintenant, tout le monde a un problème, il faut que kimia. Sorcellerie, c'est comme une maladie ou une longueur. En plus, tu minimises le lot dans le nom de Jésus. Pour la nini, magie est colonango. Logignon c'est colonango. Sorcellerie, c'est ariacé d'abord. Sorcellerie, c'est ariacé, c'est la force africaine. Et jouer à dans le contexte parce que ça va omniscienté, ça va omniprésenter. Bah jouer entre bango. Na ko pesa un exemple muke. C'est-à-dire mutaro banga ndokité. Ako banga ndokité. Mutaro éviter te ke ndoki to benga na parce que ndoki. Ndoki force nezandeni. Force ya ndoki za na communication. Force ya ndoki ya on ne kene la place ba ba ko benga na bana poto ke to pesa solution. Voilà. Et ça la raboué. Au moment to ça na bureau beza ko kangama. Nako ba pesa projet. Nazana projet moko awa fona $60,000. Nazana projet moko fona somba 5 voitures. Na lobati. Ndoki azati. Mutayo ki répété. Ba lokala ba pengati. Ata famille ngai ki ndoki ba lokangate. Quand est-ce que ba yo lokangai? Tant na comment betali solo wana en présence d'une personne ou azali na force wana sorcellerie. Ne ekotis ko na attraction mo roboui. Ekoti na attraction. Nous avons préparé le mariage nangai. Vraiment, nous avons fiancé nangai. Il faut que somba boy, to somba boy. Oh, vous avez pembe nandoki. Comme azandoki, à côté ça peut rapport à nanga kindoki. Et ami nanga zobala. To bebi sango. Sorcellerie, bandi soko quoi agir. Yango mona abate belé to laksa bon domaine ya discrétion. À comment on dit moi discrétion loba makambuna eti. Asa un peu discret. Et vous remarquez bato ba discret, ba kendape di boso mingi parce que boso yebate. Tant que robimise le côté fait ça ba okangoti. Parce que tu as plus au solana ba musicien ba musicien nyoso ba ferré to ba fali fali so anya ke ne poto anti fali na famille ba bando quitter basat malobano pe clairement na que les États-Unis na paye carboy point bali a quitter c'est ça question maintenant point bali a quitter musicien so va voyager c'est kutu a beta kutu kelelo a beta kutu ba tout to sala boyo to kende planning ya ba concert na ye mukilombe yeba so biso pa na nzambe yoka siko kolobate mais parce que bino basala nzambe bokilika batu père voilà ce qu'on a côté non père ça dit maramutu wolo barawo ezo kilika bango père yango peso freiner c'est ça ngas qu'on a côté na place là parce que nga objectif na ngeza qu'on a bato ba benga na bana batu voilà place na ngandeza wana siko na lobana bino bwana poto partout bozali nzamba permettra ki mwana wana songolo avant na ndako wana. Donc il y a un cas de Stéphanie. Oh, papa na Dani a bien azung sina Kinshasa. Ngana ko loba na bango boy tant que prophète. Moto o apesa ki un message sur place. Moto pas apesa un message té. Selon bango moi na selon mobali. Moi na yemo ka dans les pamba boy abandi loba ke nazandoki. Mais sur otali ninge moi na zoloba. Aza manipulé. Azagi manipulé aza maltraité. Moi na ya bongo beaucoup kozongisete et le ralboso. Beaucoup longolete pozongise parce que problème ezani. Sorcellerie et ça art pour bimaka. Na Canada na Kinshasa pour na kindoki ki pa na ngote sans visa. Sans avion. Bakendaka. Na amour papa zaki na pour na mwana na ye. Akosala ngote. Na so yisa bonde ba olandanga. Bakozongisete. C'est-à-dire pasteur na ngo pe sabiso prise en charge, c'est-à-dire quel est le moyen nini, bon, c'est-à-dire la disposition nini, parents qui a détecté que moi on est azandoki, to azo suspecté moi azandoki. Kozongi sana kisha ça eza solution, eza solution té. Mécanisme la bande boy. Kozongi sana kisha eza solution té.
au remarqué qui tel wana bato wana bawandoki kozongi c'est au bengano na ndako na solution te tant que ça cause makila na yo tout le qui moi na yo tout mon bal non tonini bouye bozana droit à traiter yango parce que na benyo malade comme toute autre maladie parce que ça na katanda ko bengane te moi na naza na 8 ans 9 ans yobi ki moi naza na ndeko bengani tinezate parce que ataki ko lala le na wenzi okomisi ko babysitter so moi na lala na wenzi na ufana na mbinza kasa oya na epeka kati parce que ngana na mbinza mwana na ngana bengani andoki akumulala na wenza matiti kaswa na andoki kasa ko voyager kakati akoya pesuka na kati mbinza il faut détruire mais tant que mwana babia ni kamba kindoki vous avez droit d'aider cet enfant donc biso na émission to ko loba boye bwana tant ko bengana te pe le na ko loba le spiritualité za ko matamakasi ko refoulé te to na bakawana ebele tant que ba famille be ba olanda biso ba yebi ke ba bengana bana ba surtout ba longwa ba yana peso exemple ya mama ele na zonga Kishasa mutazo le la zonga longwe poto zongi Kishasa donc c'est passé des problèmes n'a pas problème itali sorcellerie mais moi je crois dans cette émission to zongi sibino na kimia poto lobake boko ko refoulé te bino bwana poto moi kama kindoki Dieu nous a fait grâce c'est pas pourquoi bolanda sacerdoce sera raté Dieu peut faire quelque chose mais sorcellerie non peut c'est une assurance moko ceux qui m'ont accepté qu'il est sorcier et si la kana facilité et on a secret moko si la nango bwana tant que c'est le gymnastique et si la au nom de Jésus na ebisi bino bien même ba o ba olanda biso azo bana bakina ko tika quelque part ba ko nyoko la bango moi je suis contre ça bozo bana ba lui bana kindoki woka bon quelque part non je suis contre na Bible je suis contre donc boy et lokwana donc bino de bozo olanda biso sorcellerie et le comme kesi la nango pas ça un problème moi bi mo remarquer pe force moi sorcellerie na ta famille ne te dérange pas benga lelo vraiment na ibisa yo Vincent ba famille belé pe contact ici là ba famille belé baloba na soute moi na maman leki na moi na makulu to andoki ba benga na kalisuti famille katana donc va famille et beba surtout ba famille alors tikanzamba visiter moi je crois au nom de Jésus ba tout bana problème wana ba ozo solution na kombo na Yesu auto na bino ba sala nzambe oyo lelo ba komisa ngo moyen moko pona ko kozwa kokotsa moi libenga na poche c'est-à-dire message no pesa na ba sala nzambe nyonso lelo oyo ba koma lelo soka ye po ba mona gaza mwana aza vraiment na puissance fa ba no bimisa ba ndoki na ndako message no pesa ba yo mutuza kuna bien lelo ba sala nzambe olanda biso bo sala relo kwana soko za médecin il faut appeler médecin traitant nena explique yo monaki kindoki ya mwana mama wana place okenda ki ulia na ndako obimi o créer trouble na couple wana babengani mwana ana makila ya mwana ana likolo ya pasteur wana parce que au traité te soko monaki za maladie traiter l'enfant soko kutaki na mama bokilo traiter pe ezaka nouvelle moto yo pesi bona kata famille boyoka mama bokilo andoki. On ne fait pas ça comme ça. Surtout on a foi. Moi na mbandando. Voilà kuto benga na mbala. Moi na mbandando ngole angali yanga. Net ka oto za ngole. Voilà. Alali ala mukiote liso sala ki passe c'est que moi na namta sala ki boy. Donc vraiment traitement na koko lo ba pasteur bo sa bloko bongo bino non chose en traitement peut ça il faut pas parler. Surtout ça. Parce qu'il y a le connaît mutumo yo lui que ndengozana na omuno un esprit de moko ko kufa dans 3 jours. Moi, on crée panique dans moto et on coupe dans 3 jours. Déjà. Ouais. Osana makoki a prier pour naïti. Outiki. C'est un problème. On dérange directement. Quand le prophète, prophétie mine le comment on aura prophétie au banque ça va. Tomara na zomo na nzamo la kisango na bitumba makasi. Na zomo na blocage mo liboso na yo. Na zomo na mwana na yo. Na zomo na mikolo ndike ko bota na yo ko soit problème. Donc ça dit au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, moi j'ai remarqué le prophète mais comment ce qui prophète a bien ce que prophète a dit frère Coquin, tout le monde a fait place dans un petit peu de déjà on a déjà les là, un message alors que ceux qui prophètent, frère, ok, il fallait un message moi c'est maintenant ce que le problème surtout dans c'est que n'est-ce qu'il y a monsieur Dani parce que nous avons monsieur Dani tout soit qui t'a soigné dans téléphone ay singa bi Vincent ngana zong si moi na Kishasa pour na mona ki moi na bazandoki mais na zong ici pour ba sala nzambe ya solo bazati nazana kuna nebi ba awa mingi ezaka ba aventurier siko na ka wana pasteur biso moi na trop traité nan wana vraiment monsieur Dani siko na kato jusqu'au ka wana que non papa m'a retrouvé pendant que moi na ye azana ba séquelle à Kindoki et qui a remarqué que place azovana ba sala nzambe malunga bazati azongisi na Kishasa pour le traitement pour en tout cas à partir kuna
makambo pe ko sala. De loin Dieu peut agir. Le boko nzambe amukusete. Bato ba olanda biso bana bakamo kwa bongo ko hésiter te ko benga. Azongisa neno mwana te. Azongisa te. Billet ya parce ozongisi mikanda tika mwanana. Ko sali mabete. To bondela pona mwanana. Oya ça sur place quand ya monsieur Dani biso to ko loba Vincent ola ki sanga adresse wana mwana na to prier pour naye. Sope wa manipuler ki. Sope ni ezala ki nous allons prier. Papa avant na mwana ye normal. Ye kuna Canada ça bien. Mwana koto to so na problème. Alors ça pe na kimia te. Devons prier pour l'enfant. Azwa mwana ne ba na kimia. Donc bato to ba créer ba bloquer ba trouble ya na ba famille na bango ba hésiter te ko benga soto prier. Ba on peut pas comprendre zali parce que comment découvrir. Tabroyer ba biloko wana vraiment sengaka prière kaka. Neto bakamba code prophétique bwana doit obenga parce que sorcellerie Vincent na ebiso vérité existaka mais pour reconnaître que les lots ba victime ba komi ebelé ba victime ko ebelé parce que prophétie a malongé zaté parce que plus les annonces prophétie a malongé zaté en plus au binisi mutumo victime au sale loroté tina nango ezaté si tout na bêtise cette place wana yo enanda kwa batu obike moi na blem balandoki ce qui ngai kolo mwana mibale na tuno kabuye o sala siko nini pona mwana ngo sala loko ko sala pona mwana ngo aussi s'appelle solo ngo mais so ko sala loko ti et comme loisir ti nezate donc ngana yena hôpital bo trouver na appendicite katro lo bana bino ka bolongo la ngoti voiture ekoti garage bolobi ki wana fuite qu'est-ce que vous sala ngoti so yo betara lisoyo ke yana fuite yango moni lelo yo loisir va passer un tel mebele ils ont parlé de délivrance au tout monde ngote bakabo baso lobela tout monde na biso ngote net na ka oyo net ya mwana oyo tout le monde ke papa découvrir mwana zando ki papa tiki mwana akiva non hôtel po aromo banga présence moi ka Hollande pe hôtel so ka saki ndoka solo Hollande pe hôtel so pas non ça na solution te non ya solution te surtout bano babimisi bana na ri na telemela ke loko na Vincent depuis longtemps bana ba otenga na ba wenza parce que pasteur na ba ki bana ba bandoki so yo bengani bana na ba ke na balabala kindoki so yonga na yebisa ba ezali kamba esprit siko na otuna yo wenzo bengana mwana yo po bengana mwana okipa ke pel shooter so yo kanisi na wenze wana so ka bloquer soit ça qui ndoka solo on continue à bloquer non mais même monsieur Dani ceux qui moi na pénance ndoki so nga sel mabe o sel mabe et OK Canada ku to laisse ku to yana kanda na baninga na ye oya ku tuna kanda parce que bolongo les places qui to sans visa ku na besoin numéro 7 on a besoin voilà chers amis téléspectateurs ça c'est la précision que nous voulons tolinga itozoa et pas il y a prophète concernant la société c'est-à-dire prise en charge nini et c'est rien kozwa ba disposition nini c'est rien kozwa soko moni mwana zandoki est-ce que kozung c'est qui chasse ça to rotiki on a voilà prophète ici soit bique kocha mwana musika eza na solution te et puis par prophète abiso déjà indice le mouton yeb so mwana ndoki yebisa ye yom to moni kindoki yango ça nini 600 parce que soko ko 600 te comment détecter yango donc au détruire famille ba tout pour voilà détruire famille ba tout pour donc ça c'est un message très important quand net tout moni à Stéphanie ko mona ke kozung sa mwana wa de prophète abiso mwana zandoki a voyager sans visa sans là où escale n'Éthiopie to na Kenya ta ke malamoro et au salon mabeda pour dire que na bakane ça monsieur Dani c'est pas une solution ce qui moi na za ndoki solo eza solution te mais na basala nzambe o lelo bomi ko utiliser sorcellerie pour na ko détruire ba famille ba tout na ba profit na bino retourne c'est bon approche en tout cas né prophète bibo ke ba makila ya bana wana e kozala likolo na bino prophète ni ba suka ezani par rapport ya sujet to le beli lelo et puis message pour la bana no sonza message ya suka ezali nzamba pambola bino nde bozolanda sur place na bandeko tout bana ba problème oyo bino tout bana ba problème olanda boy ko hésiter te ko benga nana besoin na mona mutali bo so bengi na sen bo benga biso et tozwa temps ya ko prier pour na bino bo benga biso tozwa temps ko prier pour na bino eza moko émission o salama na kati ya la voix du peuple pour idara batebele alors place aux olanda ko hésiter te ko benga biso devoir na biso ezaka ya prière et solution et aux ala pas na bino et comme témoignage donc yangwana place mamna lobi zamba pambola bino vraiment ba famille nyonso bozolanda biso na ba pays nyonso kolo amona bino kozanga te ko benga pe longola décision mabe ozalaki nango obo ya mwasi opona ka mwaki ndoki obo mba surtout ba couple panzani belé bobengani bana na bandako ba problème ba mama bokilo ba kambisala mebele tout est comme pe okomi yo moko na kati libota à cause yo na makulu tu boka na soute yo na tel alors solution ezali mais ka obenga biso
to implorer grâce à Nzambe pe bato ba komi ba victime pe façon au santé avec sorcellerie parce que msusu bazala attaquer na sorcellerie ba kona ba maladie incurable mutale soit na sida place azula la sida aye baraté mutale na prostate et comme les problèmes ba problème tel me belé ba so problème na tata moi so na tamba balaki yango le lazo botate sorcellerie kota biyo ke poto loba na ngate zela banda kenda poto mukande comme les problèmes nyon soane za ba problème tozo quoi solution alliant no bika ba code prophétique sacerdoce rataraté et benga biso okazo lande miso sikoyo ko hésiter te ko benga mutakanga mute monte ko benga te benga nous allons prier ensemble Zamba Pambola Bino merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, moi je vais m'aimer partager nos témoignages monko avant toutes ces émissions. Nazala muto na yebi ndegomoko mwasi ya zwa kindoki na libumu ya mama na ye et babaki c'est en école place à mandoko tanga pa muninga na ye et c'est azaiki sorcière munene aboma papa abotiye na kindoki donc to bakalekisa papa na kindoki aboma batu bela distribuer sorcellerie na nenga osakanate mais le jour que baiki au réveil ango tant ba même l'église mukolo na do ba na lelo be mwana mwasi wana azam mwasi ya pasteur et pas za servante munene ya nzambe na momoto zoloba pour dire que biso ba na nzambe biso ba être aimé to za wana te pour nous détruire, biso tozana pour nous restaurer. Au moni moi la zana kindoki, au moni ndo za kindoki za si j'étais à rubenga na ye, ya rubwa ka été joyeux mais mena makula basala nzambe abika parce que sur ces zana kaka état dans moro boyo singa état d'esprit singa ke mutsuka basambelelié et aussi na nango ole ki ya rubwa ka moi parce que toyoka kango ke moi na zana kishasa biso abito voyager à tokenda na poto mo éviter place na kena sans que ne Schengen sans que ne n'ambassade ya Amérique mo na voyager kenda partout donc na bakane sa mesedani to singa kaka na mesedani ozongisa moi réflexion na yo bo zongisa moi na poto et puis avoir déjà on voit que c'est comme si moi en tout cas azaki traumatisé azana indo quitté moi personnellement en tout cas nazaki pena moi nango nakutana na moi nango nazwa ita osona moi nango nazwa ita au mona moi nango en tout cas même na moi fois dans nango je n'ai rien senti il y a sorcellerie dans autres moi donc bozong ça mutema sima bozong ça moi na pina bandeko tout ba maman nyoso lelo bo komisa bana mibana bino bandoki en tout cas botika ko faire souffrir bango ezate po mona yimgo na mobile azoka nyi piara charge nyoso na maboko ya mwana ndeko to ya mobali na weza malamu te to sangane ko za malamu merci na bandeko tout botali émission au sacerdoce rataraté prochainement to beta masolo ya mystère ya ba ange awakaka na kati ya chaîne abino la voix du peuple merci na parole de ça au cameraman assuré asiraki bilili to mona ni prochainement bye.